Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Tusamba Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi wa ngitata mwanda wa vilela bika wa kwa masikilanga munaito tukwa ya kwa yilimvu se ye mwani tata mwanda wa vilela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata Mulimo Santo na kati na lingomba ya tata Mulimo Santo ya tata Simon Kimbang. Lelo ye mona niete na bamvala misatu na date oyo ya le 15 novembre kami bunyos e pesemili na biso bana banganga nzambe elakisi ete eza na ntina mokili mobimba bayebi ete na Yerusalemi na nkamba milulu ya 15 novembre baza na fete munene koloba ete ezali na ntina po bango nyonso misato ya bule papa Kisolokele, papa di alungana, papa di angenda kontima na mikolo nyonso wana oyo ezali ete kokanisa maemale kaka na lingomba ya tata Mulimo Santo na date bazali kopesa biso ntina nini pe ntina nini oyo ezali ete bapesi yango na bana oyo babengami bana ya banganga ya banzambe oyo baboti na bango bazali basali na nzambe e biso bana tokoki kosala nini ndenge tokoki kosala epo ete tobungisa banzela ya batata na biso te pe biso moko pe tokoka kobunga te oyo likambo oyo solo ba evenement ezali kasi bama ya likambo oyo date ya le 15 novembre solo batata batei biso bazo koteya biso na kati na lingomba na biso pe oyo tobotami na makila na bango batata bazali koteya biso makambo mosusu oyo ezali te ekoki kozala te ke na bato nyonso ya lingomba kasi na biso bana batata bazalaki koteya biso mama na likambo zuwa ya mokili
tokanisana nuzua ngwe kutake pa ya nani wana nilikabo yango ifo ezala kaka na papa Simon Kimbangu oya kopesa kinya na mokili mobimba ezala pe kaka na molonga na ye mama Mwilu pe na bamvoala misato oto yebiete bamvoala misato bokangami ya papa Simon Kimbangu na le 3 octobre kuna na Mbanzango na 1921 bengisa kibana atikalaki kopesa bango ba ligne de conduite malako bakusala bino boye bokutambola boye bokutikala la boye kasi mibeko oyo ngai na kopesa bino yango bokutambola na yango bakopanza bino bakopesa bino ete bakoyebisa bino ekete bolanda bizaleli oya mokili nyonso wana mpona kobungisa eloko ya motuya oyo bapesaki na papa Simon Kimbangu yango eloko nini wana oyo tolandaki na mardi oye uti koleka na message papa Diangendeke libula wana bapesa yango awa na Yerusalemi pe ekokeke kwende esika mosusu te ekofanda kaka awa na Yerusalemi pouvoir spirituel ndenge toye mingi batu na mayele yala bamindele batu mwindo tolobaka yango ete na 1980 na botongi temple oyo mangomba ya mokili mobimba basanganaka kuna na États-Unis koloba ete turbulence oyo ekoti na mokili mpona nini totikali lisusu na bonzambe te totikali lisusu na mibeko ya tata nzambe te tokoti na ambiance ya mokili kosala makambo oyo esengeli te kobongisa banzoto na ndenge lolingi surtout na molato makambo ebele ezala molato etamboli na biso nyonso wana emonanaki totika lisusu na bonzambe te na 1980 nde baponaka motu moko un belge M. Blanchard aya awa na Yerusalemi po ete asenga epai ya bamvoala misato bapesa bango ata ya moke pouvoir spirituel ba histoire wana nyonso toyebi yango tobombaka yango po banini bayebaki eke pouvoir spirituel na mokili mobimba eza susu esika mosusu te kaka na kati na Yerusalemi banda ntango wana na 1921 balukaki ete bamvoala misato ndenge bapanzaki bango bisika surtout na boma esika papa Kulutu akendaki na mama Kinzembo nzoka nde mpe eyelaki mayele ya tata nzambe mpo milimo nyonso wana babandaki kosomba kotinda na ba États-Unis wapi bazwa kolekisila yango na nzela boma yango papa Kisolokele na mama Kinzembo bakendaki po ete bakanga banzela wana tekino bayaki koforce papa Diangenda na 1947 ndenge akangaka banzela nyonso wana bayaki koyokola ezuwa mbala moko fo badeplace ye atikala lisusu na zone wana te ya boma mwanda akende kuna na Kasai eza le plan ya tata nzambe plan ya tata nzambe yango yekomonaka na 1952 kolonga kuna na kananga papa Mfumalongo ayi kufana na Kinshasa nde likambo wana esalamaki ya makila nini kozela koluka nzela nyonso ndenge nini eloko wana ya papa Simon Kimbangu ya pouvoir spirituel oyo azwaki epa ya nkolo Yesu mpe tata nzambe ndenge nini ifo elongwa na maboko na bango
ekende na esika mosusu nzoka nde na kati na Bible elobama ete ndenge apesaki libela sesekoseko ekolonga lisusu te. Yango lelo oyo bato nyonso wana baza koprofite na génération na biso na bajeunesse na biso ete biso mpe tolanda makambo oyo ezali ya mokili batentation nyonso wana po ete toperdre sikoyo eloko wana na kanani na biso eke toya kokweyisa baboti kasi baboti batikali kosimba ngo makasi bapesi na biso bana yango ezalaka na ntango ya bana Israel oyo basalelaki na tata Nzambe mosakoli Eli kanga munene kasi pouvoir na ye nyonso wana eyaki kosalela ndenge nini atikelaki bana parce que bana bakotaki nde na loyenge ya ndenge nini oyo biso toza kokota lelo elateli etamboleli toza komela biloko esengeli te me tobengami bana ya banganga Nzambe soki baboti na biso batei biso te pasi wana ekoya na bango ko balongi te pe biso bana tokozala kaka na pasi po bana banganga Nzambe tolobaka yango mingi tata na biso bamoni pasi mingi bazini na lingomba bakoti na lingomba bapauvre bakufi mpe bapauvre batikili biso nini biso bana banganga Nzambe bakotikela biso nini batata na biso bazotika te kobondela mpo na biso etango baza kobondela mpo na biso biso soki bizaleli na biso eza malamu nde mapamboli wana soki moto azwi mapamboli na oyo bapesi richesse ya kopesa boye salela boye na oyo bapesi mapamboli nani aleki oyo bapesi mapamboli yango esalamaka na ntango wana na 1952 ntango papa Simon Kimbangu akendaki kobima kuna na lowa na oyo bakangami bazalaki kuna bamisusu balobiki tomoni mpasi ya mpamba yo kufi na yo sikoyo nini tozwi awa bamisusu pambola kaka bana mpe balobiki tosengi kaka mapambo yango na ntina na date ya lelo ya le 15 novembre bayemali kaka 1952 malamusi biso makambo ebele ndenge nauti kolobela nini makila wana ya papa Mfumu Alongo pamba te na ntango wana papa akisolokela aza na tiela makambo nyonso ya mabe ebandaki kosalama na boma po ete esala eke bato nyonso oyo bazalaki ya kokangama kuna na papa Kisolokele po ete balanda na makambo ya mabe wana ni papa Kisolokele alandaki nzela ya mabe wana te yango na suka ntango basengaka ye eke olingi nini na mosala oyo osaleli biso na leta topesa yo oyo ezali ete ekotikala souvenir inoubliable na vie na yo mpe na famille na yo bopesanga kaka nzela nakende kotala mama na ngai kuna na nkamba mpe nase ressource nazwa susu mapamboli nazwa susu nguya ya kofanda awa c'était en 1933 eloko mosusu te kaka bomengo yango etokopesa tala ezalele bapapa batentation wana yango tokoyoka esre moke ya papa Diangenda oyo totiaka na ntina
oyo ya nguya ya tata nzambe ya Yerusalemi. Yango lelo oyo ngai na yo tokomi kobundisama makasi wete tosala mosoto na kati na Lingomba, tosala mosoto na kati na Yerusalemi wete nguya wana ekima biso ezala ndenge ezalaki na nganga Eli. Kasi papa balobi ete yo moto osali mabe yo moto kobima, me eloko oyo bango batie na kati na Lingomba oyo eza na kati na Yerusalemi ekolongwa te mpo Nzambe esi apesi. Presse tango bazala kukanga biso moto alungi par exemple ale na kinkoni ou bien na matimpi ou bien na lapa isika nyonso tu akumi kaka kuna na lukengo bwaki kaka miso na yawa ale asia biki moto alungi kuna na lamba kuna mwaye kuma na nkamba izalite atale kuna na kimbonza ka iya zali atalewa abiki kasisi kasika tuza kuluba kumela mai kuvwanda na mabele ndenge bovwandile parce que bika zalite est-ce au pouvoir ici là ngai na mimi na ngai ngambo dingumba ikufi ngai na mimi na baby si na ngai donc dingumba pouvoir ici te dingumba pouvoir ici la kate mabele we pouvoir ici la kate ya seko éternellement bise soko te ibi angote wana itali bisu kasi ye Nzambe asi apesi dibela audition na kati na temple eza pasi me na libanda bazoyoka biso malamu. Eloko ya libela oyo batie awa na Yerusalemi yango nde oyo bazali koluka nzela ete ebima na Yerusalemi mpo balobi ete soki ebimi na Yerusalemi na bango baza na mposa wana ebima na Yerusalemi na biso soki mpe topesi nzela na bizaleli ya mabe na biso toperdre. Kasi Yerusalemi oyo bakolanda mibeko bakoperdre te, yo nde osali mbeba, yo nde koperdre. Yango bapapa babandaki kotia ntango nyonso nzembo na faki ete Yerusalemi Nzambe esi apesa libela ye muta abongisa yango. Entre temps faki okopesa biso nzembo Yerusalemi mbanza yampa tokubenga papa Umba, papa Ilebe, ndenge tokozalelaka na papa Kabemba na papa Ndundu po Matao ote ya biso bana ya banganga Nzambe to miteya pe biso banganga Nzambe. Yerusalemi eba papa Pasteur Bomata.
Bercy Faki, Papa Saidi, soka zalia pusa na pe, aye mbango na munoko, balobango elobi nini, wete dokoka kote yama, soka zali Papa Saidi. 15 novembre, ezali kolakisa biso makambo ebele, toko yoka, ndenge ba papa pasteur babongisami, pona kolakisa 15 novembre, makambo nini eza na date wana ya 15 novembre. Awa na bana na biso banganga nzambe tukotanga ete ezali mpe mokolo oyo papa Mfuma Mbanza abimbaka na Yerusalemi na 1996 ndenge akenda kofanda 11 mois kuna na Kinshasa. Kasi date oyo emonanaki ete liboso papa Mfuma Mbanza nzoto solo ezalaki na mpasi na biso bana ndenge tozalaki papa Simokimba Mukiangani, papa solo na ngai emonanaki papa nzoto eza mwa mpasi to déplacé, kasi alobi ete bozela nano bino bozomonaki ete nzoyoka mpasi nzoto ndenge eza na mpasi, kasi likambo ezali elelo oyo na 1996 wana na le 15 novembre ayebisi biso te esengeli tobima sikoyo na ndimi eke tobima. Mpona nini mpasi oyo ngo nazali komona na nzoto ezali na makambo mibale. Mungunia alingi abebisa mboka Kinshasa, kasi malamu kende kofandela kuna. Ya mibale, Mungunia akoti na kati na Lingomba. Mungunia akoti na kati na Lingomba pe likambo oyo bango bazali kobongisa ete ngai nakufa bango bazwa ebonga, kasi kana yebisi bango eke ebonga oyo binote boto bochengai eye moko tata chengai ayebi na ntina nini po bino bozolo bakenga na tanga te na kokani na ebonga oyo te, kasi alobi na biso clair, alobi na biso clair. Papa Simokimba Mukiangani ngai moko na papa solo si atika biso alobi ete na kati na Lingomba bambuta bafandi balobi ete nga na sina lembi epe na tanga te nazotambusa Lingomba malamu te ezali na kufa bango bazwa ebonga bapona na bango oyo kotambusa Lingomba bino bana kutu babosani bayebi bino te mwana te takoyingela esika wana, kasi bango ba réunion wana bazobongisila yango kuna na Kinshasa yango malamu nakende kofandela bango kuna le 15 novembre nde tobimaka tokendaka. Kokenda tokendaka na Kinshasa yango pe tango emonani ke bambuta mosusu batikalaka kotikala batikalaka wana epesaki bango kanda mpona nini biso totikali epesi bango kanda baluki baprotokole oyo basalaki ete bango batikala wana te komi le 16 novembre 1996
ntango baluki ba protocole wana bakangi ba protocole wana batie bango na kasho na premier poste oyo papa Simon Kimbongo Kyangani atikalaki ntango ayoki eke ba protocole mosusu batie bango na kasho asengi yango po kolimisa nga mouvement ya surveillance lelo bozwi bokonzi bapesi bino bokonzi botambusa malamu mouvement ya surveillance bolanda kaka mnoko oyo papa Simon Kimbongo Kyangani akoloba basurveillant bakotsaka papa Simon Kimbongo Kyangani na ntango akei alibobimisilanga bato wana na premier poste biso tokobimisa te papa Simon Kimbongo akei Kyangani pardon bofungula kasho basirwa biko kufungula kasho yo moko fungola yo moko bimisa papa Simon Kimbongo Kyangani afungola ka kasho abimisi protocole oyo bachaka na kasho papa Simon Kimbongo Kyangani alobi ete ngana kuyingela kuna basirwa nyonso bapanzanaka bolimisaka bapie gauche parce que baerera ndenge wana po izonga lisusu te fotolobaka makambo monene esalelaki le 16 novembre 1996 Yerusalemi etikali na maboko papa Simon Kimbongo Kyangani le 15 novembre wana papa Mbanza bimi pona traite ema kaka kuna oyo mazalaka na le 17 mars wana mais pardon oyo André Afdel na 97 sima yango wana nde sikoyo nde bambuta babimi na statut wana ete baposi question na papa Dialunga na eke tango yo ozokokufa po tomoni ko ozokokufa cercueil esi esalamaki nani akoyingela na esika na yo papa Dialunga nalobi ke nayelaki makambo wana te nga nayelaki nde makambo mosusu pe papa Mbanza papa Dialunga nalobi ete le 12 octobre oyo fo nakende kosambela na nkamba na 97 wana pamba te makambo mosusu monguni aoza kobongisa mpona Afrique mpona les 3 Congo RDC Angola pe Brazzaville fo nasilisila yango le 12 octobre oyo na nkamba pambuta bafandelaki papa Mbanza balobi ke soki osigné statut oyo te ya kolakisa oyo akoyingela yo okokende te le 9 octobre 1997 papa Mbanza abengi biso bana abiete bozala mayele na esika wana na statut oyo baza kosinisa bato mosusu na kan ya bambuta balobi ete papa soko osini ekaka likambo wana ndenge bambuta baza kobongisa elakisi ete lingomba otiki yango na mutu te otikili yango na bambuta sima papa Mbanza alobi ete bino bato boyebili français boloba esika wana nini esengeli nga na kopesa kombo ya mwana te pe lingomba pe ekotikala epai bambuta te
Kobima Papa Mfumambanza le 15 novembre 1996. Bana papa si a préparé biso. Suka Papa Mfumambanza aibisi biso bana bolinga te le 12 octobre 1997 na sambela na Kinshasa, il faut na sambela na Nkambi. Na ndenge biso bana tosalaka ete tosala manso bamuta babloke na bamituka nyonso ke ekufi babongisa te ya Nzambe bakokangilaka yango nzela te yango emonanaka ete mituka ebongi na ntango wana mpe papa mbelolo moto azalaka na onatra alobi pape tobongisi drésine okende pa drésine na train tina mbanzango osotuka papa Mfumambanza na le 10 octobre wana abimi na Kinshasa ekokoma na Yerusalemi makambo nyonso mpe ekomaki kinya ntango wana le 13 octobre wana kinya ekoti omboka Brazzaville koloba ete bakongo misato yango nde ekopesa kinya na Afrique mpe ekokende na mokili mobimba tozala makasi na mabondeli ngonga ezali kokende kasi mingi mpe tokoyebaka te makambo ntango tata Nzambe Nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu Mama Mwilu bango nyonso misato ya bule bazali kolakisa biso oyo tozalaki pene na bango mai oyo tozali komona soki ekokeli ntango tokoki kolobela yango esika wana oyo Papa Mfumambanza abandaki kobunda etumba oyo ezali ete Papa Simon Kimbangu Kiangani akoka koyingila na ebonga na ye totala bitumba oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani aza komembela biso ati l'an 2000 ndenge papa ngenda lobelaki yango kino lelo tozala bana bosusuli Papa Saidi banda na Nzembo wana soki elobi nini na Lingala mpe na Kikongo bongo tokopesa nzela na batata pasteur na ntina na date na biso oyo ezali ete ya le 15 novembre Yerusalemi yimbanza Nzambi kibeni wakubikidiyo elingo lubabwe Yerusalemi ezali mboka ya bule Nzambe penza mutu abongisaki yango pona biso Yerusalemi ezali mboka ya bule Nzambe abongisaki yango pona biso solo ya liboso elobi nini Yerusalemi yimbanza bakwikilanga Nzambi besinga kota yo Yerusalemi ezali mboka ya bule kasi oyo bandimelaki yango kondima ndenge nini ndenge tozali awo oyo bandimi tata Molimo Santu bango kaka nde bakokota kuna oyo bandimi solo mususu elingo lobaboye mpunya mfumu busi ya tatula nkangwa tata Simo usinga yonzama kelelo ya nkolo tangu ekobeta kelelo soko ebeti libota ya Papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial to telemi biso nyonso tangu kelelo ekobeta parce que yo ndimelaki ye olandaki ye soki kelelo ebeti
libota ya tata Simo Kimbangu Kyangani etelemi